On attend Masirika. Moi, si personnel. Moi, si Oyo, c'est il fallait Zalanaï, Zalani Masirika. Ota. Bon. Bon, quand même, Rodriguez. Yo, to ebio. Internet, mon baby, Rodriguez, yo, bombate. Solo, Billy, comme vérité, Zawana et tout. Masirika, paix à son âme, notre jeune sœur, qui nous a laissé il y a quelques. C'est là, hein, dans les 8 ans. Oui, bah, bon, non, fiston, ça, il a Masirika. Yoka. Et tu aurais été Loban dit répondre. Mais c'est ça, on a le banayo. Tant on a été comme Masirika. Azana bébé na biso, Azana mona na biso, Azalana ye. Ngana mona kitambo, V6, Azavenanga. Fiston Saï, Babotana, la sœur Masirika, paix à son âme, Babota. Omoni. Rodriguez, na monité. Ok. Omoni bima Masirika, on a né les gars zo. Mutasale bima Masirika ne les gars fiso Saï. Donc Masirika a commis Ndumba. Donc avant na komana Ndumba tant on Babota. Akomi Ndumba te. Rectifier on a. Bon, ngai po na koluba wana te po tant on respect quand même na mémoire au monde bandeko na ye famille ba Rolanda et tout. Soki ezala bongo to ezala bon mais longola ngona quand même ba baebi to continuer ma solo. Merci pour na yo pour na ndengo lobi. Bato ba romo na mabe, ba moni mabe na bango etali bango moko. Ozo reprendre. Ndeko na biso Masirika. Moi si o sai nga bala ezala Masirika. Maman ezala solo. Ouais, bien sûr, je jure. Devant Dieu, ne toi, ngamna, yo m'to poser nga ba question, ngamna lo bat. Donc, zala ki vraiment que, oh voyage à Liboso à ça sala na Congo, abima libanda mboka, tant que Afrique du Sud, akena Masirika. Tant ba ikoya, ba sel bon na bango, Masirika moni so akomi na charge. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo. On attend Masirika. Moi si personnel. Moi si Oyo, c'est il fallait Zalanaï, Zalani Masirika. Ota. Bon. Bombate quand même Rodriguez. Yo, to ebio. Internet, mon baby, Rodriguez, yo, bombate. Solo, Billy, comme vérité, Zawana et tout. Masirika, paix à son âme, notre jeune sœur, qui nous a laissé il y a quelques. C'est là, hein, dans les 8 ans. Oui, bah, bon, non, fiston, ça, il a Masirika. Yoka. Et tu aurais été Loban dit répondre. Mais c'est ça, on a le banayo. Tant on a été comme Masirika. Azana bébé na biso, Azana mona na biso, Azalana ye. Ngana mona kitambo, V6, Azavenanga. Fiston Saï, Babotana, la sœur Masirika, paix à son âme, Babota. Omoni. Rodriguez, na monité. Ok. Omoni bima Masirika, on a né les gars zo. Mutasale bima Masirika ne les gars fiso Saï. Donc Masirika a commis Ndumba. Donc avant na komana Ndumba tant on Babota. Akomi Ndumba te. Rectifier on a. Bon, ngai po na koluba wana te po tant on respect quand même na mémoire au monde bandeko na ye famille ba Rolanda et tout. Soki ezala bongo to ezala bon mais longola ngona quand même ba baebi to continuer ma solo. Merci pour na yo pour na ndengo lobi. Bato ba romo na mabe, ba moni mabe na bango etali bango moko. Ozo reprendre. Ndeko na biso Masirika. Moi si o sai nga bala ezala Masirika. Maman ezala solo. Ouais, bien sûr, je jure. Devant Dieu, ne toi, ngamna, yo m'to poser nga ba question, ngamna lo bat. Donc, zala ki vraiment que, oh voyage à Liboso à ça sala na Congo, abima libanda mboka, tant que Afrique du Sud, akena Masirika. Tant ba ikoya, ba sel bon na bango, Masirika moni so akomi na charge. Akomi lo wa actrice mobo ya munene na mboka. Amosala maramna na ndenge na ye. Koto babelela. Madame, oh, ça, mema na poto, oh, akina banana, serre nga vero kombone zongi. Moni serre nga vero, a supporta trop ya piso ça. Donc, on a dit Masirika za vero pazagi. Vero azalaki siko ya ki ya bongo. Donc, Masirika déjà que, ay mo fi mo couleur, mo nini, mo na kauka na biso. Vous reprendre. Si, akomi, babota pena ça. Ah, donc, fiston Saï, babota na Masirika. Bien sûr. Donc, bébé la biso na bandon sa ba pub et tout, yé pas en France. Moi na Masirika. Moni, tout le monde. Tout le monde, c'est aussi poto. Azana poto na bité soye.
ana poto mona masere paza na ti na nde ba l'accès ba moi génération ana donc rôle baté pour tous abattre aux reprendre donc les passé pour même masere ka bosili ka la binoté masere ka sala inde ki mobulu mobwe ya kisalite yango mimai na lilita bana kauka eza lokola tozala suna matanga na kauka kaka ti tozuya peka wana na kauka donc bino nyonso bana kauka bo respecter ba wey bo respecter biso pe ba artiste toloba na biso ba vérité donc ilo boma biso izaka noko na biso moko donc ndeko nanga maserika en tout cas akenda tokomona esuste mais atikela biso mwa œuvre ça c'est pe na sepela na ye président na ngai collègue na nga pe po nga pe na koma président par bolandi boyoki bande makambo mambo elobaka baswahili tata nzambe moto bandi MDG TV mafuta ya sika ezalaki awa bino mare dorcas la grande dame mais nzambe apambolelanga bino kaka nde tomesana koya kopesa bino basango mpe kopesa conseil bandeko babolingo boyebi toza na dossier ya fiston saisai bienke badossier yango mpe ezokobima se kobima ya saisai tokonsome yango tozalaki na dossier ya quadra na mwasi na ye do bacouple na bacouple kaka do makambo ka ya badivorce yango mawa tro wana en tout cas tokonsomaki yango quand même sans modération pendant une affaire à 3 semaines matière suka na matière donc nzoko bayoutubeur basepelaki awa bato basilisaki na kutu na kofi te prr eyi nde awa Olivier Kalabasi na famille Coutinho yaye esalaki 2 jours apamba tiao saisai fiston ya fiston esali 3 jours kaka 3 jours apamba piao papi mboma donc tozoyeba te tosimba wapi tozwa wapi tosala oyo mais cela n'empêche bato baolobela mpe kaka bandeko affaire fiston saisai en tout cas Congo Congo ya mboka ya suka na mboka aka nzoka nde maserika babota na saisai maininga na pamba te bandeko c'est vrai ere moko mpe baleson ndi ezalaka nango mais ce qui est vrai fiston saisai abanda kobima na maserika wana toyebi nzoka nde babota mwana ngo komona foto ya bano baza ye nde ya mokolo na petit don toloba mwana saisai ya liboso mwana ngo wana batre makasi na mama na ye aza mpe parmi bana saisai bon oyo saisai nde fo ya koexplike biso mais si cela est vrai nayebi te sikoyo bamasolo neti ya boye to mpe bahistoire ya boye babiloko ya boye babomba yango mpo ya nini parce que masirika azala actrice na biso akufa mpe akenda do saisai kobeta lisolo bon kobeta c'est trop dire mais koyebisa ata bato ke non na masirika bazalaka na mwana c'est un problème aussi nayebi te soki eza mpenza un problème en tout cas mwana kitoko aza vraiment neti mama na ye oyo toloba nini oyo mpe bakosi sikoyo eloko ngai etindi ngai nasala émission eza donc kongola asomo balobi ke mwasi oyo saisai alingaka bala eza masirika soki lelo oyo saisai akomi na vie sexuelle désordonnée eza parce que bolingo ya masirika etika ye na défaut bolingo masirika etika ye na défaut ya mwasi oyo azalaki mwasi oyo ye akanaki abala malheureusement destin ka nde ekabolaka bato yango lelo saisai etika ye esai kipelekese etika ye na défaut akoma zwa mwasi oyo mabe alinga oyo mabe azongisa oyo mabe lelo dossier na ye na minute oyo tosi tokómi na basi 4 tozalaki na Nadège plus vero ya ndako mondele aye kobima karo na minute oyo mosusu abimi soki na Belgique soki wa prophète c'est compliqué ngai so nalobeli une fois naleki na ngai mais namekaki kozonga mwa moke nasali natali mwa rétroviseur nazongi mwa moke na dossier ya likambo masirika non kongola asomo nalobi balobi ke saisai so akomi mobulu eza lelo déception ou encore bolingo masirika tellement ye nde alingaki dessus nalobi
yango Masirika ti akufi sai je sais pas babalana na vero te oyebi ke kongola moto et puis non seulement ça Masirika ava akufa Masirika ba nyonso bayeba ye ke non abotaka na mwana mobali oyo leki ya Mbuta Masebe. Il s'appelle comment? Christian. Bato nyonso bayebi ke Masirika ava akufa mobali na ye ezalaka Christian. Namona kutu garçon yango te nayebi te so akota ndako to azala kaka oyo abogar wana Christian Christian nani babenga ye Christian eloko moko Christian eloko moko boye soki komoni nani leki ya Mbuta Masebe babota mwana me mwana anakufa je crois kokisa ba 1 an me akufaka na ye toyebi lisolo ya bamaladi eza na kati bon sida ya maladi ya na likambo ya kobomba te ya koyokela soni te to ya konini te je sais pas mais ya nango eloko moto nyonso ayebi moto tu ayebi ke eza lisolo bato babetaka Masirika aniataka aza na 4 lettres et voir même na matanga na ye il y a des gens baloba ba n'importe quoi oyo esala même que non Christian avait honte ya na matanga na ba rai band ayaka jour enterrement parce que Congolais tellement azora likambo grave mingi donc mwana bato mema nkolo ndire likambo ndire soki asalaki nini pourtant ye pas azali ka victime sikoyo nayebi te ntango baloba ke non mwasi osalisa yakana kobala avant kufa aza bon so ando bimaka na salisa tant pis je sais pas mais avant kufa bato nyonso bayebaki ke non Masirika azala na Christian babotaka kutu na mwana na Christian sikoyo ntango bozoloba ke mwasi osalisa efalaka bala ye wana et le fait ke aperda mwasi na ye wana oyo azalaki trop cher mpo na ye nde moto esali lelo azala na contrôle te akóma na bavie sexuelle désordonnée oyebi ke mibali bayaka bato l'homme pour justifier l'infidélité akóma kobimisa na baargument moko oyoka mpenza bidon ezotenir debout te ezanga motu ezanga makolo kaka mpo bajustifier infidélité est ce que vraiment eza na sens moto ya liboso en tout cas vraiment de toutes les façons eza même pas likambo kuta kolobela wana ya même pas likambo kolobela donc ka mpona kojustifier kindumba ya saisa elelo bokomi komema biso bagauche badroite koyela biso bamakambo kilikili bref bandeko makambo ya pasi makambo oyo eza pasi bino boyebi moi quand je viens ezalaka mpo tomekaka même koconseille bayike c'est très important neti na makambo ya badivorce to ya bainfidélité boye eza baréalité badossier moko oyo ça fait couler de beaucoup d'encre ouais neti na minute oyo totraite dossier ya Papi Mboma oyo soki olandaki émission te émission eza na chaîne nanga nasalaki direct omona na balive okeka place bakomi live omona émission ya Papi Mboma direct asuka nasali yango wana eza mawa eza pasi toyokai mpe mwa bafuite ya bameme rumeur oyo tozokepa Papi Mboma na makambo ya dossier ya saisa ye eza nini fuite yango bamabala bacontrat ntango baloba mabala contrat ya bamabala moko boye oyo baréalité moko eza na kati oyo esala oyo baréalité moko ezalaka ke na logique ekozala te mwasi akoaccepte te mobali akoaccepte te me bandima ezala bongo parce que bayokana balobi na dossier Papi Mboma ke eza cop mwasi ana vi na ye mobali mpe ana vi na ye donc baa na badouble vie mwasi abima libanda mobali abimaka libanda sikoyo kobima libanda yango ya ndenge nini mwasi balobi mwasi ya Papi Mboma balobi aza lesbienne ye moko mpe PM balobi aza moto nsima c'est compliqué cette histoire mais en même temps mwasi yango azobima mpe na mibali mosusu libanda ye mpe mobali abima na basi mosusu libanda bandeko na nga makambo nayebi te tosuka wapi e balobi ke Vero ayebi na ye makambo ebele ya mobali na ye sai aza na basi ebele ezaka oyo te
Donc c'est un polygame pro max. Moi si mosusu tokai batanga ye kombo ekiminga azala na Belgique. Aza na restaurant ya monene na Kinshasa osalisa ageraka Vero ayebi. Toyeki moi ebele bon. Moi j'aime pas trop tourner tout autour ya likambo moko Toyaki tolobeli c'est vrai on n'a pas parlé de tout mais quand même tolobeli qui est essentiel et puis topesa qui conseil. C'est vrai eza ba dossier oyo il y a à manger à boire parce que du jour au lendemain ba makambozo obima se ko bima du jour au jour ba makambozo obima se ko bima et toyeki moi ebele bato balobi ke sai même na kino wana à part babasi oyo toomona ya bapaya ya libanda ya France ya nini mobala mobulu alalaka même na ndako te ayaka na bambanda même na porte ya lopango mwasi na ye ayebi sikoyo ntango mwasi azoloba su te devant infidélité ya mobali c'est que il faut botuna siko botuna mituna le mpona nini balobi bamakambo oyo c'est vrai esalaki mpasi mais eya nango likambo okamwa te pa Vero mobali na ye moto bavi ya ndenge e andima yango siko motuna ezali andima yango mpona nini parce qu'il y a des choses ya kondima na des choses ya kondima te ya mobulu et mobulu c'est vrai naturellement les hommes bazalaka na bango mobulu mais ya mobulu ya kondima eza pe na mobulu ya kondima te mobulu ya kondima eza ba mobulu oyo ke bon mobali ala ndako wana mwasi na ye mais ekoki ko arriver to na accident beti pe penalty libanda ezalaka nango ba mobulu mo ba en cachette elekaka nango mwasi ayebi te nakidi bakoyoka lisolo to mwa soupçon to kokaa na phone asali makelele mobali adoze bakalme eleki wana mpe eza bamobulu mais bamobulu eza oke mwasi aconscient ayebi ke moto c'est un tireur d'élite e akendaka tala te neti ya bajara basalisa ye wana c'est trop dangereux mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que bisika maladi ekowuta mama koyeba te mokili ya kobeba bandeko na nga toyoki ebele na kati ya badossier oyo bamasolo ba 4 lettres eza na kati bamasolo donc c'est compliqué yango bomoni pardon nalingi na okota mozindo na kati ya bamakambo yango te kande nalobaki wana j'aime pas tourner tout autour ya likambo moko c'est compliqué parce que toyebi histoire ya Masirika toyebi ke Masirika akufa azaka atteint bien que balobaka nini équivoque misusu ya oyo ebima tout autour ya dessin na ye oui c'est vrai eloko ebomaka ye ezalaki soki bamakambo eza histoire yango mpe ezalaka vraiment sombre liwa ya Masirika ezalaka mpenza mystérieux ezalaka c'est un mystère azalaka so mpe na makango ya joueur oyo abengisaka na Angola et paraîtrait mwasi ya joueur wana ntango ayoka Masirika azoya ayebaki Masirika abimaka na mobali na ye so patinda batorture ye baversion ebimaka chaque année je sais pas chaque 5 ans baversion ebimaka ya suka awa ezalaka ke mobali yango ya joueur oyo abengisaka Masirika na Angola eparaîtrait eza bakisi na ye asacrifiera basi apparemment ute kokufela mwasi récemment ezalaka même forme na liwa ya Masirika le messie eparaîtrait ye mo moto akenda kotika Masirika epa na bango babimisa ye na frontière mais Masirika ti azonga ndako azalaka déjà mourante do bato balukaka bayeba eloko nini eleka na vie ya la jeune fille ntango akendaka Angola etikala mwa mystère ti lelo eparaîtrait batortira ye azongaka so mpe azalaki eta azalaka l'agonie elle avait même du mal à parler de liwa ya Masirika ezala mystère liwa Masirika ezala mystère vraie version nango nayebi te ondire ka nzambe moto ayebi na moto oyo do le monsieur oyo balobaka ya joueur ya angolais oyo abetaka na Angola na kombo na ezokima ngai ntango mpa ya tika ya sundola akenda na ye ye moto ayebi vérité ya makambo ya liwa ya Masirika do liwa ya Masirika jusque là bato batatonaka na bango kaka
batatonaka. Oh, sida, non, non, non. C'est vrai, elle était atteinte, mais elle a yango ndete mutomi marai na liwa. C'était pas ça. Masirika baboma eko boma. Masirika baboma, masirika koboma. Donc, eza mawa, eza passé. Sa maman outi kotika biso pe na biso bato bayokaki ke maman na masirika outi kokufa. Il y a quelques mois passés, quelques semaines, quelques mois, maman na ba masirika outi kokufa. Et ça passé. Maambo nzamba sunga biso. Nzambe vraiment asunga biso na ba marambo oyo ya ba infidélité oyo. Ya ba mubulu oyo. En tout cas, conseil à Mukenga na kopesa na bandeko basi parce que ba victime eza bango ouais. Moi je peux pas encourager une personne ya oboma libala. Na koki pe ko encourager mutu ta vana na kata libala mo oyo ke vie na ye eza en danger. Mama mambo oyo monaka to ozomona yoka moto oyebi mais il faut yeba ke vie ya moko on vit une fois on vit qu'une seule fois nde balobaka bamibali oyo ya lokola basaisai ya batirage sur tout ce qui bouge faut okeba parce que olala olamuka mokomoso oyoki malili na nzoto eke na hôpital non il faut tosala dépistage oyoka boyo non madame désolé vous êtes atteint ce qui est atteint voilà donc il faut ça très attention au dossier au niveau comment qu'il vraiment solo monsieur toujours bima na ba c'est lelo likambo mwana ebimi c'est compliqué en fait mes frères et sœurs c'est compliqué ne venez pas justifier l'infidélité na ba raison moko je sais pas moi bidon ba argument moko mibali musana bango yango soko za ndumba point barre OK. Ne venez pas ici à cause. Bah, raison bino vous savez là qui nous met à na sensité. Au moins infidélité à moi sindé. Les ananges c'est fiable. Na sens que so mon moi c'est tricher. Ti na cause ça la kamia mibali cause ça raté ça que nous mibali ba juste ben fidèle. Ouais, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, ya moketo zaki nango pona lelo yango wana. Commentez. Pardon. Abonnez-vous, soit s'abonner dans noter. Likez surtout. Kobo ça n'a activer cloche et là on y sur comme la biso et écoute la chaîne pardon au banozo notification sans que batin de la lien. D'importance ya ngonga ozo moneza na droite na yo so fini yango kaka. Musala na ngo yango wana e bana ko alerter OK. Émission aussi na MDGD TV. Ah oui. Soutenez-nous les amis. Les chaînes Yasika. Mais néanmoins, toujours sur ma bateau, na ba conseil, bateau baza ko se retrouver, ba ko remercier biso. Et abonnez-vous, partagez nos liens au Big Samutumo, je l'ai toujours dit, et nous avons besoin de Pambola yo. To comme la biso na suba bandeko, quand à moi na moni nomba la sima. Donc l'émission est là au beaucoup to ko retenir. Et ça que ba dossier ba infidélité zo continuer. Soto ya koloba eza po toki lisolo mambo mwana la pauvre innocente so eza mwana za ya masirika solo mais bon nzambe asunga pa batela. Ouais, je disais que la chose à retenir dans l'émission Alelo Bandeko, surtout pour la Bandeko Bassi, et là il faut ça très attention, vie à moko à lire mambo zo kendena ba solo dozo ka sacré et bangisa mama mutu abatela la famille wana bana kolinga te lobi kufa to otika bana yo ya moke aussi faut na conclure to na lobelo mo bat bakoki ko kotikala nango to ko retenir na émission lelo eza yango wana certainement la émission oyo ki loni to lobeli to simbi mais tozalika na kati ya mambo infidélité de quelque part en quelque sorte je dirais la conséquence néfaste. Donc faut okeba même bino mibali bosala ki ndumba botala kate boye ba malade ezali
surtout baafricain bolingaka mpe bose protégeaka mpe te, bolingaka kose protege te. Oka moto azoloba depuis qu'on mange bonbon avec sachet boyebaki maladi ezali okokota baminiature. Biso oza na likambo eyindi toye. Nzambe apombola bino. Merci, à plus. On attend Masirika. Moi si personnel moi si oyo ça il fallait zala naye ezala ne Masirika. ota Bon. bomba te quand même Rodriguez yo toyebi yo internet mon baby ka Rodriguez yo bomba te solo bili ka mo vérité za wana et tout. Masirika paix à son âme, notre jeune sœur qui nous a laissé il y a c'est là hein, dans 18 ans. Oui bah bota non fiston ça il na Masirika Yoka tout ça bat. et toi raté loba nzi répondre mbala. Mais c'est ça oh ngana lo bana yo tant on attend comment Masirika azana bébé na biso azana mwana na biso azala na ye. Ngana mona kitambo vesa isa azave nanga. Fiston Saï, babotana la sœur Masirika, paix à son âme, babota. Omoni Rodriguez, na monité. Yoka la sali sisi oyo kelo moboy. Ok. Omoni bima Masirika wana ndele kana zo. Muta sale bima Masirika ndele ka fiso sese. Donc Masirika akomi ndumba. Donc avant na komana ndumba ta onzela na babota. Akomi ndumba te. Rectifier on a. Bon, ngai po na koluba wana te po tango alongo Respect quand même na mémoire au monde bandeko na ye famille ba Rolanda et tout. Soki ezala bongo to ezala bon mais longo na quand même ba baebi to continuer ma solo. Merci pour na yo pour na ndengo lobi bato ba romo na mabe ba moni mabe na bango etali bango moko. Ozo reprendre ndeko na biso Masirika moi si o ça c'est ngabala ezala Masirika. Maman ezala solo. Ouais, bien sûr, je jure. Devant Dieu, ne toi boy, ngamna, yo mto poser ngaba question, ngamna lo bat. Donc, zala ki vraiment que oh voyage à liboso à ça sala na Congo, abima libanda mboka tant que Afrique du Sud, akena Masirika. Tant ba ikoya, ba sel bon na bango, Masirika moni so akomi na charge. Akomi lo actrice mobo ya munene na mboka. Amosala maramna na ndenge na ye. Koto babelela. Madame, oh, ça, mema na poto, oh, akina banana, serre nga vero kombo nezongi. Moni serre nga vero, asiporta trop ya piso ça. Donc, on a ti Masirika za vero pazagi. Vero azalaki siko ya bongo. Donc, Masirika déjà que, moi, fi mo couleur, moi, nini, moi, na kauka na bisoa. Vous reprendre. Si, akomi, babota pena ça. Ah, donc, fiston Saï, babota na Masirika. Bien sûr. Donc, bébé la biso na banda ça ba pub et tout, oh, yé pas en France, moi na Masirika. Moni, tout le monde. Toto mona c'est outil poto. Azana poto na bité soye. Ana poto mona Masirika pas na. Na ne ba l'accès ba moi génération ana. Donc rôle baté pour tous abattu. Vous reprendre. Donc il est passé pour même Masirika pour se la binoté Masirika sala ndeki mobulu mobwe ya kisalite yango mimai na lilita. Bana kauka eza lokola tozala suna matanga na kauka kakati tozo ya peka wana na kauka donc bino nyonso bana kauka bo respecter ba wey bo respecter biso pe ba artiste toloba na biso ba vérité donc ilo boma biso izaka mnoko na biso moko donc ndeko nanga Masirika en tout cas akenda tokomona susté mais atikela biso mo œuvre. Ça c'est pe na se plaît na président ngai collègue na ngape po ngape na kuma président parce bolandi boyoki bandeko Makambo mambo elobaka baswahili tata Nzambe Zambe na nguya